Nzambe quadro ozomona ana ba créature topesi bino soki pe bino boza ba nzambe boyela biso ba créature so boyela ba créature te toyaka na boma mama kita mata mogomboro bomela ta musuki ebotela biso bakoko po boza ba stérile baza ba stérile bazobota te na biso ke na sombi da ba boma mama bakita mata bamanga mutu po banoko pe babotama po bakoko baza te jusqu'à présent toyaka na Vasco Morada soyo yebi musicien mo ya mouvement wana oyo yebi aleki Vasco Morada ka moko chela ngai azate te azate to luka bakoko ya génération fait continuer ça passe toujours banga génération fait continuer au système soki lobby bakomona bango comme on a difficulté otangama parce que génération katana ka acheter. Vous comprenez? Abimisa te. Vous n'avez pas le canto grand chanteur, grand parolier. Abimisa te. Fallait continuité. Il y a vivre la musique et ça la vivre la musique il faut se stopper. Na babailo, na banini mais ba koko ya vivre bazate. Vous comprenez? Biso be quartier total habité. Nengezo kendil fo ba koko baya. Ba koko fo baya, ba koko. Papa tanga lobi ba koko balola mona pe fo ba pesa ba koko. Basamchin tu fais pas ça bakoko ezaka te lelo Congola comment sorangi ay pléonitiser mutu moro boye ni bo mo mona mutu moro so indemnité bana bazebele ba Gibson butu kondolo faut pas ça bakoko on comprend ba Gibson butu kondolo faut pas ça bakoko ba savane de pitch faut pas ça bakoko ba mamale faut pas ça bakoko ba mbushili pasa faut pas ça ba Jordan Koussa faut pas ça bakoko et ça normal ça n'enga mabeti sans polémique c'est un parent qui a demandé à ses enfants normalement, pas une seule enfant, à tous ses enfants. C'est une exception. Normalement, il faut faire sortir parce que vous êtes sortis dans la porte quartier latin. Et ils sont sortis dans la porte quartier latin, du groupe quartier latin. Vous voyez? Et papa n'a pas en a besoin. On peut pas dire ça bana. Na porte il y a orchestre na bango. Oh bah comme appelle na ba fanatique et belé. Merci beaucoup. Yoka Quadra. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12T, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. So cause you mama na bubande cause you dey nyaso. Money on mama. Money on mama. Money on mama. Money on mama. Salama kaso ziwa. Mota pusa zo pusa pusu pasiwa. Fale pupa zo yemba poka pasiwa. Fachi beto pake mapa koma président. Bana poto, bana ya Paris, bana ya
mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain. To européen. Kasi pona ba congolais. Fanda na oniepo awa. Okolia po kokata musapi. Yo muto ngosa sa fête ya anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to réunion moko boye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité. Pona Bilubu elamba maka awa. Yo muto lingo sala emporter. Ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbalamoko pe oziango za mobimba. Restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo oza mobimba. Oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon. Pona bato oyo wengo sala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandisi Bilubutu. Awa na kati ya Paris. Pe na mokili mobimba. Eokani. Mesdames et messieurs, en exclusivité, Mathieu Bonché, toujours sur Elenga Congo Télévision. Je suis avec le musicien des quartiers latin, Génération Arena. Là, on voit Ombali Passa, Blada Mosaka, Blada. Tozana représentant valable, il y a Soleil Wanga, Yesoazo Manayo Karakaka, Tozana Ewana, Tozana basiste Nabiso, Tozana soliste, et regardez un peu quartier latin. Quartier latin de Koffi Olomide. Merci beaucoup à les millionnaires congolais Hotel Abisso. Yannick Akini à Rembox, Yannick Akini à Motoaleki Azate, Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Merci à vous, Héritier Mvouama, merci à vous et merci à Massatou, Balingaka, émission PC la plus donc Toroke Kuna, Bisotoke Kuna. Donc on va prendre voilà, donc je suis avec notre artiste et musicien, Naïbi famille Mapesa, Boyebi, très bien, santé bonne. Mathieu bon chez Kitoko Boyebi. Qui mes alliés? Sami Kob. Moi le moi manqué parce que tu es fêtard. Na petit d'abord les double king. Bah meilleur venet là tout ça déjà on a début année quoi et puis bah Kofi Fino c'est vraiment où est ça mon abino quoi ici c'est Narcisse Soleil quoi Zombie Alliance pour bah c'est là Giovanni la méga star c'est là il y a Lili Mapesa donc Masala Bob Kabango Ividjar Mapesa na Pichu Mapesa toute la famille Mapesa merci à Ramzi Mobutu bientôt là Torozano na Kini la profiter na pesa mbote na Bibi Mapesa Maburu Bank ya Lili Mapesa aussi à Hotel Abisso Anita pour la maman sociale Tolek. Quand ton regard charme mon cœur, mes yeux demandent aux larmes de joie de faire un détour sur mes joues. Façon motemananga, Géraka Mouyana, David Mangaya, n'ont pas vu mais que je cultive dans mon cœur. N'a plongé mon être, n'a balabolima David Mangaya. Ah yeah. Jurambota mana yo mwelinga kyotani satongo Nzamba précédé qui na négociation kakampo We éviter panique na mokili balobake moyende coucher. Ah yeah. Voilà, merci beaucoup. Merci à Joël Koubouyou. Joël Koubouyou a CPL donc au pour donc ya bango ya parler quoi. Voilà. Na dit que tout vraiment ba CPL vraiment to ya pour présentation il y a album les jeunes quoi bato vraiment ba CPL talaka yo match bon chose pena donc na mabele donc c'est que mamboza kitoko. Merci beaucoup. On appelle ça moi ba motena na pesi mère Anita Botuli. Il y a Pierre Romolo quoi. Papa na Mike Sestor et puis Giovanni la méga star na Bundes quoi Bob Kabango na Djobo ya Lili Mapesa donc on est ensemble quoi. Merci beaucoup notre drummer quartier latin santé boni. Mutabeti les jeunes. Ça va? Ça mon cassé des gars. On est bien habillé donc
Boni quartier latin. Pepeleka ka nous monat. Quand nous sommes ça va pendant personne ba merci na mopo mo konzi pona confiance à PC Black na beta légende vraiment na sepeli vraiment na ba fanatique na surtout album yango na faut beaucoup consommer beaucoup banzembo ezana na banzelo na ki quoi pour comprendre que makambo eza vraiment makambo eza. Voilà, merci beaucoup Mamboto pesa na pesa na président Chris Ekaswa ni tezi mabi président Chris Ekaswa yango na ba salam na belé na bosanité mila chisi yango na bosanité ba fanatique na biso tout habitant pour comprendre quoi habitant pour comprendre makambo eza toujours quoi. Voilà, merci beaucoup. On va lui passer rapidement donc rapidement tous joyaux et rapidement donc on m'a passé à moi vocal directement pour tout Babito 4. C'est Pelissa Yannick Kini à Rombox, l'homme du moment très très fort. Mon Dima Motako Mako dirigé. Je peux toi abandonner sauf mon amour pour ta chibola maman, maman, bébé, ah chibola yaya, ya Aurélia, Blanchard. Chibola nos cœurs, saison choisi. Chibola mon paroisse, Chibolès, Aurélia. Léla, Chibola. Hey, youle, j'ai abominé la vocal au sein de la femme. Hey, youle. Naibisio, merci nanou. Naïmei, double king, le maître de double de mer. Naba. Opportunité et puis les gens des albums Totam Boanabiso, donc je suis avec Omba Lipassa. Voilà, donc je suis avec Omba Lipassa des quartiers latin, mesdames et messieurs. On est en direct Fleuve Congo Hotel, Blada Mosaka. Donc on est ici. Yembelab Sosko vocal au Sahara la femme. Vocal la femme. Elle est temps comme un fleuve. Il ne retourne jamais à sa source. Et moi je suis comme le temps. Bébé nanga na kakayo na kozonga jamais. C'est toi mon amour pour toujours. Bébé 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 mon cœur. Bébé bébé mon cœur. Bébé mon cœur. Bébé mon cœur. Et merci beaucoup. Merci encore. Tout consommer les jeunes déjà. Toujours on a commentaire na bino. Donc on vous remercie infiniment parce que je peux binoter m'a appelé merci il y a mon néné na double king le maître de double de mer. Donc on est ici à Fleuve Congo Hotel. C'est parmi les meilleurs hôtels de notre pays, Fleuve Congo Hotel. Donc artiste a mis vocal à Toko. Kevin Mohamed. Kevin Mohamed. On est ensemble. Kevin Mohamed. Charge de la jeunesse congolaise, on a besoin de Kevin Mohamed, chez tout le monde. Non, c'est la cour de la matrice, pas la haute. Blada Mosaka, santé Bababou. Oui, Mathieu Boscan de Zomon dans le quartier latin, Marambogi Toko. Le membre qui est bien 2023, tu as mot d'ordre, tu en janvier, tu as conférence pour le mot d'ordre, tu as bandé, tu as tambola, biso balega babia. Boni, ah? Biso balega babia. Pourquoi balega babia? Meilleur chanteur de tous les temps, meilleure voix. Le quartier latin confirmé par lui-même les boss. Donc, Koloko Pabi Bongot. Biso beto constata, tu as vu que Zapina. Bon, est-ce que tu as ça? Ah, puis viens bien dans pour ça, Bakoko, Bossalinde. Oui, il vient dans la coca liboso déjà Vasco Mourada. Ah? Bérin Rouge. Vasco Mourada, Bérin Rouge. Elle a sombé là en matos à studio pour tout ça la continuité. Il y a. Ozoboya Badisque à Batou. Trop. Ozoboya Batou. Non. Numéro 1, Ozoboya Batou. M'tami pèse comme numéro 1, mais Yozoboya. Mathieu Bosch, moi, m'tatem na simanabiso à la quadra. Aujourd'hui, pena azo mérité honneur. Batanga bakomo msusta parier quoi. Ah? Ouais, aujourd'hui on mérite honneur batanga bakomo msusta parier. Numéro 1 c'est quoi? Est-ce que professeur Adam Tinab m'a les premiers na Tchik?
professeur azana tina les premiers na chic so mon envou mtazo ila les premiers élèves c'est normal professeur da si ça ne chic ma mtu yinem ta corona mazu premier ndeni yo mon université professeur et moi bimiso premier aza étudiant tes élèves c'est normal so ba premier c'est ba premier solo mais quoi dra professeur c'est ça message dans le balabana tu as quartier latin ba master tout balinga Koffi Olomide ba tutu balinga Quadra Koraman Koffi Olomide ba yo kapena disque bien ba yo kapena ngwenya moni ngwenya ba yo kapena banoto nanga nyonso tu kaka ye makanisi nanga nyonso tu kaka ye ata nazolia na midi bapense soki mpe nalali nazobanza ye Kone pa ozali, souviens-toi de tous nos je t'aimais, de toutes nos folies. Malili, moto, wapi yoe. Bayo kapena, mamaye, matayo pesa kinge valo pesa pe mosusu motema. Tala ye, lelo yo. Molingwa jonde Dieu me misinga grand ngambo. Il fallait yora papa Mbope qui sanga treto na nzelalo. Mon ami pesa kate sans calcul. Mon ami pesa kate les yeux fermés. Mon alingata moto na talaka pesima. Ngalinga keloko wana. Voilà, viens à mon ami Minzambia. Loba oyebisi moni Moutouna caché na félicitations d'abord pour vacciner nuance na presse congolaise et qui non peu normal mo vacciner lo no mo bo nende ko no kapasha baksa ko seka il faut vacciner lo no na epso ke pesa kanga mayaza na pale Nzambe prouver biso azan Nzambe posa na ba créature hein omoni Nzamba na 3 attributions ngalo ba trop mais naloba mamba bien Nzamba na 3 attributions Nzamba bina kela mutu na image nanga ezaka te po Nzamba na maboko so Nzamba na maboko tonga to mesurer Nzamba na 3 attributions omnipotent vous comprenez omniprésent et omniscient omnipotent azal est tout puissant asala l'homme azala puissant omniprésent il est partout l'homme est quelque part omniscient azal créateur l'homme azal créature si on quadrata que fils de Dieu Nzamba sali biso banza banzambe parce que yé azaba na Nzambe na nenga caractère la tête au soleil qui ont azan Nzambe azala ba créature yo mo mona ba vena biso ba soleil wanga hein pesa makambo mazera noirité nyavugu wasemo ke mangu honorable matin kama et pesa makambo azana ba créature ba vena biso ba modogo baramba maloba ya Nzambe ya sol ete ya biso bolingwe lobi moto azangi bolingwa ko mona Nzambe te meme on prend on pesa bana ki meme aza créature ya quadra vous comprenez quadra na ba aspirine azana ba gino azana ba nini doata pena Nzambe tuka mi bengi Nzambe azana Nzambe na nenga quartier la ta lelo nenga sale blana ava quartier la tono mona ba kwala ya bo ta ava la tino mona ba kwala o tozo ngwa na latino yazo pesa la lumière elle wana na suki maikari ba changa la lumière quadra azana dictature ya moto et le retour pour ça na moto comme le rôle moto so cheli Nzambe na moto ko chauffer comme le rôle moto on va voir que tozana bo moi pour tozana se ya moi vous comprenez yé azan Nzambe quadra ozomona ana ba créature to pesi bino soki pe bino boza ba Nzambe boye la biso ba créature so boye na ba créature te to yaka na boma mama kita mata mugomboro bomela ta musuke botela biso ba koko po boza ba stérile baza ba stérile bazo bota te na biso ke na sombi da ba boma mama ba kita mata ba manga mutu po ba noko ve babota ma po ba koko baza te jusqu'à présent to yaka na Vasco Murada so yo yebi musicien mo ya mouvement wana oyo yebi aleki Vasco Murada ka moko chelangai azate te azate Luka Vasco Murada poulet yango yo rouge poulet yango yo Boka nanga me viti kre mama ya kwa la likambo toliana bango domelaki na bango mafuti mabeba bafuti ingratitude babosani bola beret rouge salama na studio quadra sa elanga donc koko liboso ye wana parce que Murada est-ce qu'il y a l'équipe à koko tout luka ba koko ya génération fait continuer ça passe toujours banga génération fait continuer au système ceux qui lobby ba comment on a comment la difficulté au tangama parce que génération katana raché vous comprenez abimi saté vous n'avez pas bailler le canto grand chanteur grand parolier abimi saté
fallait continuité il y a vivre la musique et ça la vivre la musique il faut se stopper na babailo na banini mais bakoko ya vivre bazati je comprends biso be quartier total habité ndenge zo kendel fo bakoko baya bakoko fo baya. Merci beaucoup Blal. Mais kitoko na pesi vient na Léon Mboma na Autriche grand esprit Léon Mboma place où aller ba moté na bienvenue mangani vient na Autriche na pesi ba moté Sigazali Jonas bien le nécessaire plus de 143 90 649 54 86 match boss na le Yannick Ekini un millionnaire grand box à suivre. Muteba bolingo ezali diamant et pendant causa à l'autre bout du monde guide nanga ve bolingo na yo muteba yo moto la kisaka nzela la tisanga nzelo ekomi mange pa yo zali nakoyeba tana molele Adolphe Muteba ye Adolphe Muteba ye Adolphe Muteba ye Adolphe Muteba ye. Ah. Donc ça soit la femme, femme. Merci Nanou. Bonjour. Mingi, bonjour à tous. Bonjour à Kofiette, à Kofifi, quartier latino. Donc des légendes d'albums, des albums il y a des siècles et des siècles. Merci na grand mopa, on a boulot et sali. Boulot on a bis. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non mais c'est quoi qui s'endap chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille m'a trop sur la tête la seule qui soit chimina la kati ya ba rouge wa ni là chef banda la bandi comme moi si inane chef ici là on monde beaucoup faka oyo biloko so ko mabino ndila o lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine essaie biso solution wuta kala solution ignorant zela sayo omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostrile oyo eza pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borax ce que traitement nyos tout il y a hémorroïde nesi koyo ko banda ko pakulango on nzoto abiso ba papa ce qui ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo ko loko ça on ko mesurer les sous on ko mona que borax toujours champion on comprend
ba question nationale qui yo au consommer si comme soutien na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo bazite mususu ya Congo nde mama na kosi ye pas trop kosi wana na kununga eki Bores oyo mobile nanga sa ila Bores oyo soko na Bores ote mais mobile nanga to lezo ya bubi omoni ba kiso to présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yémi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA oyo ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi à partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les banda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la ordre biso na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichu Tondele yémi savant balobi tobosana te lisalisi fete otie koli lelo partout dans le monde lobi nango bazwi otie lelo na Paris lobi na Kini bazwi otie na Paris moto États-Unis azwi otie bino babi Emma Meya lisalisi fete ya Yemei Emma Meya otie koli lelo lobi tozwi toyeba valeur ya Emma Meya sia oyo alingaka vie de loin tindelanga na lisalisi fete otie lelo lobi nazwi ayona bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc 5 continents nyonso bobanga te soko monika agence fret ou eza ya fondation lisalisi ya Emma Meya tia biloko lelo lobi ozwi Emma Meya quel miracle quel miskit tala conscient photo pesio biso na sapuna fret na biso tukena markade na Statorus Emma Meya fondation lisalisi fret tuketutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya Fred Fondation Emma Meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na Kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amérique ukuzwa na Amérique uti ye na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekei na poto uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya Fondation lisalisi tant que sabino fondation pour bango babanda na biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka kawana na biso toyebino Emma Meya Fondation Fred o Fred takabilo kono wapi ko tisaka biloko wapi sanga ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awa nde makambu bata bende tozo linga po makambu ekende liboso otie biloko ne lelo ozwi lobi otie lelo ozwi lobi ngala komandaki net nanga lobi lelo nazwi yango na lati oui toza musika te na France na remarka te bana chateau rouge ba makamna zolo bela bana chateau rouge ba makamna zolo bela biso erataka te frete biloko le mituka la ndengo zili mo ba petit na toujours le batolobi soki ozalaki te Nindo, ça va? Oui, ça va, ça va. C'est la tête, ça va? Tranquille, par la grâce de Dieu. Je dis déjà bonjour à tous les fanatiques du groupe Quartier Latin. Et je dis bonjour à mon patron Dobolo King, le maître du temple, le leur de Nzambe Nabango, Mokonti Nabango. Papa a compliqué, on est ferté. Papa a l'ingaraba, on est bazala bien. Idéologie, c'est Bakoko.
au lobby. Idéologie c'est ya bakoko. Quadra ko le bazana pour ça bakoko. Mais normalement papa ça lobby. Papa lobby déjà. Papa tant lobby bakoko balola mona peut faire pesa bakoko. Ba samchin tu fais pesa bakoko. Ezaka ate lelo Congolais comment sorangi ay pléonitiser mutu moko boye ni bo mo mona mutu moko so indemnité bana bazé belé ba Gibson butu kondolo faut appeler ça ba koko on comprend ba Gibson butu kondolo faut appeler ça ba koko ba savane des pitch faut appeler ça ba koko ba mamalé faut appeler ça ba koko ba mbushili pasa faut appeler ça ba Jordan Koussa faut appeler ça ba koko et ça normal ça n'enga mabeti sans polémique c'est un parent qui a demandé à ses enfants normalement pas une seule enfant à tous ses enfants. C'est une exception. Normalement, il faut faire sortir parce que vous êtes sortis dans la porte quartier latin. Ah! Et ils sont sortis dans la porte quartier latin, du groupe quartier latin. Vous voyez? Et papa n'a pas en a besoin. On peut pas dire ça bana. N'importe il y a orchestre na bango ou bah comme appelle na ba fanatique et belé. Merci beaucoup. Les gens de les Gabon. Qui ça? Mais oui, bité que toi na banze mo le roi ba BMC. Toi na banze mo le roi ba BMC. Toi na banze mo le roi ba Pont Rouge. Il y aura BMC. Je ne veux pas qu'un jour tu deviennes mon ex. Attendons, discutons, nous prendre la tête. Il y a qui invente tout ce qu'il faut pour éviter la défaite. Il y a quelque chose en toi qui est aussi en moi. Notre couple n'a rien à voir avec ta vie d'avant. S'il était ton premier amour, moi je suis ton dernier bébé. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. Je t'aime quand tu n'as pas idée. S'il t'avait contaminé, moi je vais te vacciner. You are all, même si you get all I need to. Tu es tout pour moi. C'est toi ma number one. Merci beaucoup. Pourquoi tu m'as dit tu m'aimes? Tu as transformé mes nuits. Ton amour m'y évanoui. Même si nanga Mikolo faut oyo. Merci beaucoup. Kitoko na rifa na Londres, son vacances a dit oyo ya latino. Na pesi pena, moi même Linze bala tous pepe lambeto lombote et sans oublier Joseph Maluka sur somba banda kuna katsa yolo wana. Merci beaucoup. Mama Dona Monica, ya Willy Pensienne. Pensiel. Hena kukufa pona yo. Fatake. Pesa court to embakaka parce que Mikolo moi il au moins les Mikolo on va y passer vedette ou chanteur donc on va y passer non réponds à biso vedette ou chanteur le 2 chanteur aussi ah oui mais qu'est-ce que je fais moi je chante je crois quartier latin ah ouais toujours baba linga e netina langwa e ngana lingi yo na langwete na ebio na Mikolo komikara ba œuvre na omo ah bon to kesu na ouais vocal na omo ouais c'est pour toi moté mweza la katianzo tonangai yo me chérie yo régner pour l'éternité pour chérie ozano na bandate de la république était royaume tikoni okola moninga na yali yo bouye Patrick Atengo t'as le temps comme un fleuve il ne retourne jamais à sa source. Et moi je suis comme le temps. Na bébé na nganga na kakayo na kozonga jamais. C'est toi mon amour pour toujours. Bébé mon cœur. Hey you c'est abominga na love. Hey you. Pour faire plaisir à Pablo Kin, le seul et unique. Il m'a inspiré. Je ne pouvais pas quand même laisser passer comme ça certaines questions et je savais que tu devais m'appeler, mais je dois entrer. Non, moi, qui est vedette ou chanteur. Parce que moi, polémique, il est Mikolo. Ok. Ah, il fallait répondre. Il fallait répondre. Deux questions à Longwa. Pardon. Omba, c'est l'une des étoiles montantes de la musique congolaise. Et également, il faut dire que Omba, il est tellement apprécié. Batumi balinga musala salaka. Même Yemo Kofi Olomide apprécie musala ya Omba mingi. Mais apparemment, je trouve que Omba est trop récoquévillant.
C'est-à-dire, moi, il a toujours de problèmes. Je me demande, pourquoi ne pas Aningisa étoile? Tu sais quand on s'est vocal, nous, à scène, ma femme, yoka vocal en bien, na disque, via Gangara. Alors voilà mes questions pour lui. Est-ce qu'il se sous-estime dans ce qu'il fait? Ou bien il est en train de le faire aujourd'hui, kaka pokara sala kaka. Et il questionne autour de pour boss Pablo Kinia. Le seul et l'unique. Tony Coco vient de poser une vraiment. Au missal a raté pour Nani. Merci vraiment infiniment pour la question. C'est juste que Montefoye ba ici Gozali, Montefoye banani Ozali, Montefoye ba qui tu vas faire. Bisous dans le quartier latin, les entreprises, il y a des choses qu'il faudrait toujours que tu as l'icolo quoi, l'icolo c'est-à-dire mon pas ou mon conzi. Quand tu travailles chez quelqu'un, tu dois pas te faire leader comme tu penses. Tu vois, parce que tout dépend du boss. Il y a des calendriers, il y a des répétitions qu'il faudrait bien dépendre. Donc pour moi, je pense que j'ai à faire, mais comme moi je suis encore dans le quartier latin, je mérite au moins me réserver un peu de trop. Parce que vous voyez comment ça se passe dans la télé, dans les médias. Tout le monde veut être je ne sais pas qui. Mais que nous sommes que nous sommes. Média, merci. Et là, il y a qualité artiste. Bon, là, ça pour tout ce que ça fait la polémique. Bon, il y a qualité artiste. Comment il est artiste, œuvre naïe, Moussala naïe. Et la puis, voix aussi, ça présente quelque chose. La voix aussi, et puis savoir vivre. Et puis, Nabatou, ils ont très, très capital. Merci.